Regardez ce qui va se passer. Et pas faire quoi la Nika Boromine et comme déjà dans les réseaux sociaux moko ya ba musicien Tubidi o ba dia beli boma et tambola ba réseaux sociaux yo ta que maître spirituel au moins makambo ne eza ba aventure to za vela mama basolo. Bon pour na ndeko na biso Tubidi wana en tout cas makambo yo nazolo bela bino bandeko tokota na kinyongo tokota na kata monde spirituel to ça la vérification makambo azolo ba eza ya solo to eza ya lokuta pour ceux qui eza ya solo il faut abandela liboma na kata quartier na ye na kata ndako na ye ba vidéo faut la kisakeno oui ya solo pena keno akomi liboma mais ceux qui eza na ngobezi atika ko sala bongo bakoko na ba ancêtre ba ko silika pe et quoi ko meme pe na liboma na libela et comment appelle ya solo et comment appelle ya solo pe ke libela pe liboma pe ko donc ceux qui oyo yazo sala conscience akosa ka mninga ne conscience te voilà oyo azoloba to oyo ayebi na kata mutema na ye yembo ka mutayebi yango parfois les mususu balinga ko pesa ye parfois les mususu balinga ko voyager mais les mususu ba yebisa ye no yo voyage au tikala et ko ko memena sur ménage wana ya kozanga ke ko mema ye na moko akotaki na bisimba simba akotaki pesa mabe oui akotaki na banganga no ndeti nganga na zanganga akoti na ba maison ezake no baluki ye no pesa boyezongi sa bolela musu akukaki te yango eko mema na liboma mais fona kota na kati ya monde spirituel ya kotala ya ko vérifier est-ce que makambo ngo eza ya solo to eza lokuta batike la kokose la faire batu makambo po utu zala ba problème nanu ya leki ne gigola utu kufa makambo kutu pota nanu kauki te ante ta pota okisuko zukisa tu pota mususu donc batika faire batu afana na kimia to faire za innocent faire za innocent makambo zo na ba réseaux sociaux ko bi pa faire za innocent na kokota na monde spirituel na sala vérification makambo ngo soki eza ya solo famille na ye to na kati ya mouvement so ba contacter nga makikadila na ye bandenge nini makambo ngo eza akozwa kimia soki ya solo aza liboma mais soki aza liboma te eza nango ba beza zo sala atika ko sala wana po bakulu beto si ba kumbula kola ba visa makambo ngo kota katina kindoki na butu oui ezaka administration to comme suma ba ndoki e koma ngape makambo kindoki pona nini famille na famille eza na kindoki nango bazana ba komba na bango famille mususu balingana na bango ko faire ko voyager mutu na l'étranger te bazomona keno ye wana suka kei abongi alors tika te ko ta complication ya makambo kindoki to cha masque de vieillesse to bebi sa visage na ye po ale mana ko kindoki la otala photo ya eza yete ko ma photo ya koko moko boye ba refouler na aéroport Angila eza la kapeko ba refouler à partir de l'aéroport Angila nazwa ka moko boye ya papa moko boye asala plus moins 7 voyages alingai ko salisa mwana na ye ko kende kozonga 7 voyages na aéroport Angila wa mais ba benga nga maître makikalila na koma wana na sala ba cérémonie oza ke non spirituellement eza ke non mwana wana lelo ndenge tozolo ba boye aza na États-Unis donc ba osko ba va 10 ans 20 ans azaka na poto ba diga ya azaka na poto mais azaka na mukanda te abomba makaka akenaka ba misala moko boye abanga ke mbila soka kangie kisasa est-ce que azana facilité oza mukanda moi si pas kima mobali moi si na poto abengani ye ayaza place kolala te donc il faut siko yena moi si wana bazonga na po en facilité azona d'abord place kolala avant zo mukanda ba ko sa ndenge ba olanda yo na bande ko nyoso bazolanda nga partout na Europe o bazolanda nga bazana ba difficulté ya makambo wana c'est que ba ko sala ndenge il faut ba luka ba contacter nga maître Makikadila na plus 243 80 380 voilà 380 87 24 738 voilà OK donc na tawana bazana facilité ya kobenga nga maître Makikadila ya kolongola bango na makambo wana to yebi keno culture eza na Europe moi si azana privilège par rapport à biso na Congo voilà donc na biso na Congo moi si mobali ne mutazana privilège par rapport moi si ndenge même maso okena Angola voilà soko kena Angola uzana mukanda te koza mutu mo ya kobatama voilà donc fitikala ikimpoanza kinkole nungu na banungu nanga kyo voilà donc kinkole batindi kaka yango donc eza na temps wana koluka maître Makikadila obenga na numéro nanga oyo ngamona yambaka en privé voilà donc Makikadila za wana pona ko ranger des fonds nyoso ba osuko ba kotsaki mikanda na place ya misala kombo zo bazo benga eta zela bapel kombo ko tarate basala peni baza ndeme moga na zolo baza chômeur na Congo baza ebele tellement makambo nyoso kana na zolo bakeno même ata okena église soko sana kondima te ozana foi te nyoso okende ko sala na église eza isimba te donc likambo nyoso ti ozo sala ngo foza na foi kati na yo foza na foi o eza keno zo la tsekeno makambo na osala foi simba donc eza ndenge wana
donc ikondima nanu OK makambo ti tosala air na zuli kazi na nga tondo luzibu na zolobela yo nyonso wana ekosimba bakoko na yo na bakoko na nga bazala ensemble tosenga makambo za nango mpe po kende liboso. Chez SKM Resto. Voilà la force du progrès. Papa benga mama, mama benga bana, bana bobenga batu ya libanda ba voisin baza pété awa émission na bino bolingaka ici ebandi lelo to kosola pena makambu ebele batu ba lotu nanga dani chikela mbongo ya nkodi ya mbongo nkodi yango na sali ndenge no somena zo zwa yango te mbongo nkodi na ozwa yango ndenge nini ba musuku ba benga ba bi porte-monnaie du bonheur dani chikela to porte-monnaie magique ba bali nanga pa ya mettre moko na sali mais na mona ngelo te akali pena tongo etani mais pongoli porte-monnaie vide. En tout cas, maître Maki Kadila, la maître spirituel, le maître Maki Kadila, a remis à peine pour expliquer, monsieur Toyandi, na plateau, la biso, maître Maki Kadila, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Bonne santé. Santé, en tout cas, ça bien. En tout cas, bateau, bazo, landa, lelo, na etambeli, qui est là, on a open na chaîne ya YouTube, notamment, pe ba page, ba kolokala, ba maître Maki Kadila, azana ni pe à YouTube. Maître Maki Kadila, a outi na Manyanga. Ok. Na fandi na Manyanga, na Evraka déjà na Manyanga. Ok. Oui. Donc naza pena nganga. Ok. Naza pena nganga kisi. Naza nganga kisi. Mama na ngai era zaki na zemi. Loko na nga banda kosala musala oyo. Loko nde mutu apesaka mama na ngai kombo wana ya Maki Kadila wana za na kati ya libumu. Oh. Oui. Ah bon? Aloba ke no musala oyo nga na sala ka yango pe ko obanda kosala. Donc noko pas azaki spirituel, azaki be maître. Noko azaki spirituel, azaki maître. À l'époque wana ya basira Mobutu ba travail match ya Moseka 74. Oya coupe. Oya coupe. Voilà. Oui. Comment azaki nani? Kombo na ezalaki Zelumuka. OK, maître Zelumuka. Oui. Ba ba nyonso bazala ba banyanga kuna bayebi. Bayebi. Oui. OK. Merci beaucoup maître Maki Kadila. L'autre sur la vraiment actualité de l'heure eza mbongo ya kodi ya batu bazana ba Kinshasa awa bazana ba famille wana bisa yepa mutu moko bozaka na kodi parce que kodi on pas comprendre ngate kodi ngo zaka nini kodi eza noni. Bon, kodia eza eloko ya famille, eza en coutume ancestrale, eza eloko ancestral. Donc famille nyonso, libota nyonso bazana eloko wana kodia. Je crois pas mutu ba ke bazana kodia et se manifestera ndenge nini na famille to pa ya mutu azo na posa ya kodia. Au sentir on nini ke bazana na kodia na famille. Bon, bako yeba ke soki bazana kodia à partir ya ba action ndenge biloko ngo ndenge kodia zo salela, okomona keno ko na bilanga. Au sala commerce, au sala eloko nyonso, musala nyonso tout comme agistage, musala nyonso et ko pesa bien. Ils ont pesa ka mbongo likolo, pesa ka mbongo ka. Oui. Je crois que ils ont un système, pour le système pour mbongo ne mais un système ya calebasse to ils ala kaka mbongo zo di na chambre, na ni l'équipe après sur ordinateur mbongo kodia. Bon, kodia ezana ba marque façon belé. Mon kodia mususu eza mbeli ya lulendo, mususu eza kodia, mususu eza pochette, mususu moneke eza ka ekeko kaka bongo. Voilà. OK, eza kodia. Eza kodia. Mususu eza nzungu ya kalebasi. Eza kodia. La kodia wana bandi ko se manifester pa ya mutu, amoni ko kozo ba mbongo ekomi ko bima, eza ba à la longue eza na ba conséquences te. Eza la conséquence te. Il faut kolanda kaka principe nango eloko ndenge ezo sengela ezaka pena na conséquence mais ça pena ba principe quand même ezana ba principe conséquence nango eza lokola na mutu oyo alingi kokende koluka yango asomba yango basombaka yango te. OK. Famille na famille bazana nkodia na bango eza naturel oui mais toka mingi source sa provenance à Côte d'Ivoire pas bino ba Congo. Bon ekolo nyonso na kati ya Congo bazana eloko wana bazana Côte d'Ivoire bazana ba Swahili ezali. Donc kanda dia dio dina inkodia wizibaka bocho baluba baswahili bandande bamanyanga bayombe bisungombe contrairement to la to amaki permettre spirituellement bi pe ko de singa makila vrai faux nkodia soki ekomi kosenga makila ekomi biloko ba mindele. OK, on est là sous kodia te. On est là sous kodia te papa. OK. Oui. OK, merci beaucoup maître Maki Kadila. En tout cas bana poto
bana Belgique bobenga maître Makikadila on a vu professeur Kinshasa tout sur le moment moké ba AVC comme le monde a mutazana nous jeune mais a joué AVC Makikadila est-ce que ça s'appelle mutazana AVC comme belle la ville professeur Kinshasa. Oui, nakoki kosalisa mutu ndenge wana oyo azana AVC. Ba AVC mususu eza attaque oyo eza que non oza combattre na niveau ya spiritualité. Ouais, oza combattre na niveau ya spiritualité. Maladie mususu pe eza na ngaka maladie. Eza na ngaka maladie mais oyo eza que non na niveau spirituel tokukuta contact na ba kulu kuna tuna kota contact ya bakulu mpasi bomuza yake no lokala lingala bo makambo yo to ba makambo yo nini mutu ekomisi na niveau ke no nzoto ekabola yo katikati mutu mususu alali alamuki azaki ne bien mais akomi ke no akomi na défaut ya nzoto munoko tengami lobeko tengami wana nyoso wana eza makambo mususu ya ba spiritualité yango moni ke no muntu kafuila mudiandi diambo mutu mususu ayebi eloko te mais azokufa na likambo moko o ayebi te donc ba oyo nyonso bazoluka babenga bakozwa numéro plus 243 80 380 donc plus 243 babenga maître Makikadila ozala ndeko na papa na yo asali avesa umeli baleba mbongo na bashi batango na hôpital bele pour ne pas citer le nom de l'hôpital là mais baleba mbongo comme maître Makikadila aza actuellement na ville province de Kinshasa ko benga et maître Makikadila na plus 243 380 87 plus 243 380 87 24 738 aux États-Unis papa la bino zanga na Congo so bengi maître Makikadila akopesa solution avec mais maître Makikadila ba fait mususu so yi mutu akende ko yiba ba beti eloko est-ce que ekolo bon oyo mutu akenda ko yiba ba beti yango oui na sana droit ko longola makambo wana mais si longtemps na 5 mutu wana pardon te longola donc nazana droit kolongola ngo po tokota na monde spirituel to sala ba cérémonie ya kolongola e difficulté ya maladie wazana ngo bon ce qui a fait César ko boakela pa ndeko mususu soki pe mutu nga zongisela mutu wana vese bosa bo soki eza ya ko boakela nazana droit ya ko traiter a plus pe to zongisi côté outil voilà OK donc OK, merci beaucoup maître Makikadila to soli mamba ko dia bo comprendre ba te belé ozana posa code na bino la famille Boujakate famille la mara lembele mais ko ba batikela ba bino aba lisaponge na tikeli bino code ya bino ni na famille lelo batikala ka famille tikala ki malela ba tuna ka code ko ke na en tout cas maître Makikadila azana pouvoir ancestral wana lelo azong c'est la bino code ya famille maître Makikadila so la siko ngamo teli porte-monnaie magique bien ba olanda biso ba olanda yo na etando ike na ba YouTube na ba page bakoluka ba porte-monnaie magique ezani pour musu ba yoka ngo kaka alingala zongo na comprendre pas sens porte-monnaie magique ezani bon porte-monnaie magique ndenge to utai koloba ona nkodia ezaka toujours makambo ya ancestral voilà. Donc porte-monnaie magique wana eza bima ba bakulu bina kikulu kena to sa respecter kikulu keto moza ya boy tu fete bakila bima bampila yo donc na mutu oyo ezaka no alukaka portefeuille du bonheur toza na droit ya kopesa ye makambo oyo yazo luka donc ezati ngamu na ko monter loko wana to la musunga muna wa kotikela ye portefeuille yango to valise ne ya mbongo te mukolo moko te kotikala omona ngana ya kotikelo mbongo na yo tokosengelo pa bakoko na yo to sala contact na niveau bancetre na yo na bancetre nanga to kala to dila to kota mukinyongo parce que kinyongo kina vana nkibyo portefeuille du bonheur yo ezala mutu moko benga ngai dani chikela tuna maître Makikadila ngai nazwa ki porte-monnaie mais nazomona na ngai loko te ça dit que asali makambo nyonso ba epsa ki mais mbongo so bimati na bato ndenge wana o bakutani na makambo wana abazuite babenga na numéro oyo plus 243 380 87 24 738 wana azui maître Makikadila OK ce que benga na WhatsApp nanga potala kaka oyo eza télévision ta eza muke moment etoko so la makambo wana mingi eza te pona bana mike et singa keno soko za pena disponible ya makambo wana ko benga ngai benga na expliquer portefeuille du bonheur ce qui yo lukango ozwate mais awa wa ko lukango pana nga Makikadila okozwa yango siko mutu aza na États-Unis na posa ya porte-monnaie osa ndenge ko sala travail en ligne sur WhatsApp ou bien comment na ukote sita kota contact bakulu to kota contact na bancetre na yo na bancetre na ngai to sala kinyongi pozwa eloko ndengo wana mais aza à l'étranger oui to ko sala ngo
partout place ya aza soki nga nasengi pa bakulu na ngai na leli pa bakulu na bakulu na ye bako diriger biso place nini ya kozula eloko na ye place pe aza na kati ya ndako kuna kokende kozwa ngo ekorate te pour place nyonso yaza aza na toilette za poste invisible donc tokosenga poste invisible na kati ya toilette to ba courrier tozotinda ba courrier donc akoki kozwa ngo même na kati ya toilette na ye même na kati ya ndako na ye même na kati ya chambre na ye OK même na kati ya chambre na ye voilà merci beaucoup maître Makikadila maître Makidela en tout cas merci to pesio merci boulangerie Clara Madelo la dame supérieure maman oyo afandisa masolo et douce mapa maman Clara Madelo na Bujala na pesi opengote na DGC Baré na venu Mazapa ya zape bongo na Terralman bo contacter na pesi moto na interview manager mutu na ngai JPJ coiffure mutakata nga pena su kitoko bomonika dani chikela migolo mande fotika limwa zpt JPJ coiffure Roger Matadi mutu na ngai ndeko je pas pesa pesa mo ba kombo e ko sala bien en tout cas maître Makikadila le tozoka et pas faire gola nika boromine comme déjà na ba réseaux sociaux moko ya ba musicien na tubidi o ba dia beli boma et tambola na ba réseaux sociaux yo take maître spirituel au moins makambo nene eza ba aventure to za vela mama baso bon pona ndeko na biso tubidi wana en tout cas makambo yo nazolobela bino bandeko tokota na kinyongo tokota na kata monde spirituel to sala vérification makambo azoloba eza ya solo to eza ya lokuta pour ceux qui eza ya solo il faut abandela liboma na kata quartier na ye na kata ndako na ye ba vidéo faut la kisakeno oui ya solo pena keno akomi liboma mais ceux qui eza nango base atika ko sala bongo bakoko na ba ancêtre ba ko silika pe ekoya ko meme pe na liboma na libela ekoma pe ya solo pe ke libela pe liboma pe ko donc ceux qui oyo yazo sala conscience akosaka mninga ne conscience te voilà oyo yazoloba to oyo ayebi na kati ya motema na ye ye moko ka mutayebi yango parfois le mususu balingai ko pesa ye parfois mususu balingai ko voyager mais le mususu bayebisa ye no yo voyage otikala ekoki ko meme na sur ménage wana ya kozanga ke ko mema ye na kiboma scientifique oui OK to le mususu ye moko akotaki na bisimba simba akotaki pesa mabe oui akotaki na banganga no ndeti ngane na zanganga akoti na ba maison ezake no baluki ye no pesa boyezongisa boyela musu akokaki te yango eko mema na liboma mais fona kota na kati ya monde spirituel ya kotala ya ko vérifier est-ce que makambo ngo eza ya solo to eza lokuta batikela ko kosela faire ya bato makambo po utu zala na ba problème nanu voilà ya leki ne gigola utu kufa makambo ko tupota nanu kauki te ante ta pota okisuko kozukisa tu pota mususu donc batika faire ya bato afana na kimia to faire na innocent faire za innocent makambo zo na ba réseaux sociaux ko bi par faire aza innocent na kokota na monde spirituel na sala vérification makambo ngo soki eza ya solo famille na ye to na kati ya mouvement soki ba contacter nga Makikadila na ye bandenge nini makambo ngo eza akozwa kimia soki ya solo aza liboma mais soki aza liboma te eza nango ba beza zo sala atika ko sala wana po bakulu beto si ba kumbula sika baka zikoti mundia mndaki mambo makita sala maluvumu voilà samba nkulu akukusami nkulu ngana ko OK babuyandi utakwenda sambi botu minkulu mengana ntango zaka mya kinzenza fale kafutuka mukikulu kya beto utakwenda sambi munjila za kinzenza zina zilenda kumbula zikoti Merci beaucoup. Maître Makikadila, on a eu moi dossier monké à faire Gola Nika Boromina pour na Goloanio sur Bazola Ndabuso partout dans l'étranger, même dans la ville province ya Kinshasa, on a Luanda, on a Brazzaville, on a Nigeria. Benga Maître Makikadila na numéro oyo plus 243 380 87 24 738 ako soignant ma problème aux ana Maître Makikadila batumi bazana problème ya visa. Mais visa n'a pas de démarche administrative mais abeti bato dans ma pays mais azozwa visa to omona elonge changer omona bayebisi ezonga donc balepe bamongo na baescrope bato na kisasa wa surtout pe ba maître babisaki kende ka sokuta ni kana ambassadeur mamo ozwi visa mai kende boye nzadi asali ba interview alembi asali bon makambo etali lokola ba visa makambo ngo kota katina kindoki na butu oui ezaka administration to comme suma ba kindoki e koma ngape makambo kindoki pona nini famille na famille ezana kindoki nango bazana ba komba na bango okay famille mususu balingana bango ko faire ko voyager mutu na l'étranger te bazomona keno ye wana suka kei abongi voilà alors tika to kota complication ya makambo kindoki to cha masque de vieillesse to bebi sa visage na ye po ale mala ko kindoki la hôtel la photo la eza yete ko ma photo ya koko moko boye soit ba refouler na aéroport Njila ezala ka pe ko ba refouler à partir de l'aéroport Njila nazwa ka moko boye ya papa moko boye asala plus moins 7 voyages alingai ko salisa mwana na ye ko kende kozonga 7 voyages na aéroport Njila wa mais
babenga maître Makikalila na koma wana na sala ba cérémonie oza que non spirituellement eza que non mwana wana lelo ndenge tozolo baboye aza na États-Unis donc eza esengo mingi po makambo mosusu eza ya molili donc yo kosala ngote okoma na ba niveau moko te que non au travail te au lia bansibu o eza que non mwana na alongwa na makati ya makambo wana mais soko koti na kati ya makambo wana ekosenga kaka biso banganga beti ninga Makikalila naza boye naza na droit ya kosala elo ba cérémonie naza na droit ya kolobela yo pa bakoko na yo munda nzaya salama mumpova mukile salama na liloba na kondima na yo donc yango wana encadre ya travail ba osko ba vadi 10 ans 20 ans azaka na poto ba diga ya azaka na poto mais azaka na mukanda te abomba makaka akinaka ba misala moko boya obanga ke mbila so akangi kisasa est-ce que azana facilité oza mukanda moi si pas kima mobali moi si na poto abengani ye ayaza place à kolala te donc il faut siko yena moi si wana bazonga na po en facilité azona d'abord place à kolala avant zo mukanda ba ko sa ndenge ba olanda yo na bandeko nyonso bazolanda nga partout na Europe o bazolanda nga bazana ba difficulté ya makambo wana c'est que bakosala ndenge il faut baluka ba contacter nga maître Makikalila na plus 243 80 380 voilà 380 87 24 738 voilà OK donc na tawana bazana facilité ya kobenga nga maître Makikalila ya kolongola bango na makambo wana toyebi ke no culture eza na Europe mwasi azana privilège par rapport à biso na Congo voilà donc na biso na Congo mwasi mobali ne mutazana privilège par rapport mwasi ndenge même maso ke na Angola voilà soko ke na Angola uzana mukanda te kozala mutu mo ya kobatama batama voilà donc fitikala ikimpoanza kinkole nungu na banungu nanga kyo voilà donc kinkole batindi kaka yango donc eza na temps wana koluka maître Makikalila obenga na numéro nanga oyo nga mona yambaka en privé voilà nga mona yambaka to soli na WhatsApp ya kotalisa yo makambo ndenge ba difficulté yo zo mona voilà on sait le travail en distance oui mais ekosimba maître ekosimba ekosimba musala na nga congolais ba otala bazaka ba congolais te ba nigérien ba otala yo ba yo ba brazzaville ba otala yo partout na monde ya kisalu kya nkisi ke na bakulu ba bansisi la kyo musala oyo eza bakoko na nga mutu batikela nga yango naza te ke nazo so territoire makambo na osala nazo yeba conscience te makambo nazo sala mais makambo nazo sala nazo yeba yango donc ko ba beta ba développer ba ki les États-Unis Canada Express ne mama ngo tambola bako pe ko contacter pe maître Makikalila pourquoi pas comme pe bimi pe on a pas de fait pena ba signer comme on pourquoi pas eza likambo o eza ke no visage na yo ko na étoile ya chance même ndoki asali nini nazo ba elembo na yo voilà ayebi azomona elembo na yo a compliquer pe makambo na yo pe lelo ememi na donc Makikalila zawana pona ko ranger des fonds nyonso ba osuko ba kotaki mikanda na place ya misala kombo zo bazo benga eta zela ba appel kombo kotaka te basala pe nini baza pe ndenge moka na zolo baza chômeur na Congo baza ebele tellement makambo nyonso kana na zolo bakeno même ata okena église soko sana kondima te ozana foi te nyonso yo kende kosala na église eza isimba te donc likambo nyonso ti ozosala ngo fozala na foi kati na yo fozala na foi oyo eza keno ezolakisa keno makambo na osala fo isimba donc eza ndenge wana donc ikondima nanu makambo ti tozosala ere nazwi likazu na nga tondo luzibu nazolobela yo nyonso wana ekosimba bakoko na yo na bakoko na nga bazala ensemble tosenga makambo oza nango mpe po ekende liboso. Merci beaucoup maître Makikalila TV ezangonga tokomo chité tokomo kende bongo na suka so kovandisa pena indusa kovandisa batu na yo pesa pe numéro ba baza dans l'étranger ba a na Congo ba baza pe na bamboka Mbujimai Kasai baza na le Haut-Lumami baza na Est na Uvira obino ba mettre beaucoup ta partout ata ba Uvira wana pe ba na ba Uvira ba baza pe na ba Mayombe na ba Chela na ba Sioni na ba Kulukula ba baza na ba Mbata kiela ba na kati na ba Mvwangu ba baza na ba Soyo kuna mettre ba osenga ka numéro na yo pesa ka numéro pe ovandisi libanga sala rapide numéro na nga eza plus 200 plus 400 plus 430 plus 243 80 87 24 738 plus 243 80 plus 243 80 84 24 738 rejoint maître Makikalila ozana ba problème ozala maele na classe te mwana yo bota na zala maele na classe te ozana mbongo ebele baseka yeka azoba maître Makikalila kozongisa makambo à lune oza mokonzi mais bazo compliqué ba poison maître ka osala un peu poison bon
kimfumu tumbo akinganga semwa vo watumba wena beta bana lingala po bato bukonzi eza ya kobotama kibunganga foza na pouvoir wana donc place banganga baza place bakonzi baza biso banganga tozanga te donc yango zo mona lelo ko mona biso poison lelo nazo traiter poison tozo mona lelo bato bazo empoisonner bango bazo wela kaka kokini na poto entre ta biso banganga ya Congo tozali banganga ya Congo yo maître Makikadi lozali nda Makikadi na nazali voilà otretaka pe poison na tretaka poison ezala ta même ba pêche poison libumu zo vimba ezala même michopo poli maître maître Makikadi bakisi ba nzete o ezake non to koti na monde ba bikisa na nzete na likasa donc lelo nde tozo mona ke non ba kontina biso moindre kaka fièvre muke poto voilà moindre likambo muke poto putain maître Makikadi ateke Makikadi la aza awa fumu ye mfumu nganga place bino bakonzi bauza ngai Makikadi na kozanga wana te pona nini pona kopesa yo emploi de telle journée na yo ndenge nini makambo eza dala lelo to mona kisasa mbula moko beti me kisasa nyoso tondi voilà au vida pe ba érosion ba mbebi tout mu beba kulubena eza ba punition ba ancêtre pona nini makambo zo tambola malamu te chiko bino ba maître ndenge yo maître Makikadi so moni makambo yo tambo malamu te oza na message moko pe ça peut ba konzi pe ba ko contacter yo pourquoi pas OK bakonzi baza na droit ko contacter nga ndenga na utako loba mfumu ye mfumu nganga place bakonzi baza biso banganga tozanga te pona nini balobi yango bien banda ba koko na biso ki mfumu tumbo akinganga semwa ngelo bali donc bukonzi foza na pouvoir ya kobotama nango OK donc il faut botama na bukonzi. Merci beaucoup maître Makikadi là monsieur Kombongo na suka moi kayu moi mbote. En tout cas nazo pesa nano ba mbote mingi na ba o ba yebinga na ba o ba yebinga te c'est toute première fois là mususu na émission mususu botala nga to mususu toute première fois aux occasion ya kotala ngai nazo pesa bino mbote bino mususu bozana Europe partout nazo pesa pena ba konza mboka ba ba ndenge ni ya kotambusa mboka na biso po biso ba peuple belé bazolela Félix Ose ko lobili ni ke peuple ke na kolomba ku dia kuvuata kumwa na kilasi donc yango ka tozo senga. Merci beaucoup mais Makikadi na pesi maître Mbuta ya kese le niveau international muto azo rode ba maître tout nikolo azo kata poto komandela ya sima toilette maître Mbuta ya kese na pesi mbote mingi Roger Matadi manyata na ordinateur evandisa na ndenge malio ya des fois terme na pesi boulangerie Clara Mabialo la dame supérieure moi suis aza nyekese moi suis biko solola moi suis oyo apesi ba peuple congolais pe misala tala ba mama mapa kitoko moyen te joie interview manager JPJ coiffure na bandal place ba bongisaka Dani Chikela interview manager moi na bandal la tongo bye ciao suite à la prochaine numéro Mbuta merci Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup.